te balandi émission mal à l'aise balobi na masolo ya net botike la Congo Millennium soki bino boza makambo biso na Congo Millennium toza solution kaka ndenge ezalaka lelo vraiment na sepeli na tambusa micro balader poto lobela sujet ya papa Lutumba Simaro oya uti kotika biso bauba oyo lelo bato ebele babima pona ye balobi to le bakolela papa Lutumba Simaro wapi bamisu balobi parler du peuple bamisu balobi RTNC yango na lingi bino pe boyoka na matoi na bino balandi émission malaise ndenge bana kin bazolela papa Lutumba Simaro en tout cas beni toleka vraiment totambola voilà quand nde tozoloba tozotambusa micro balader penza na baoba oyo akufi balobi papa Lutumba Simaro yaza pena baoba tout le monde peut papa awa bonjour papa bonjour vraiment toyebi ke biso nyonso oza na Congo eza na deuil national oyo akufi aza baoba ya musique congolaise eloko nini oyo esepelisa yo na papa Lutumba mokili mobongwani mingi tokomi kozonga na ntango ya Sodome na Gomo Kinshasa ezalaka boye te ntango akini malebo tokoma ndeko bomana tozangi solidarité basi mibali bakoma kobela jare verbal maladie ya tuba e mama tuba e mame e ngayo obela bokono balobi sida tobosani maladi nyonso ya kala libala eumela balobi kisi baleki balobi bakangi ya na kisi basengeloko soki ozangi omemi ndengamo balobi mwasi na ye apekisi. Voilà vraiment boyoki penza yazo na moni oza musicien papa. Oui donc ngai koko ya Pepe Kale mwana juna mbafubi gwan quoi nina mwana orchestre na African music donc oyo azo bousculer na matanga kutoma poli na commune tous les batampires bakima ki bapakata ki po ba ibi somo nini ya Dadou Charme zazo soki aina misine na podium donc liwa donc liwa deux fois té donc na yo le lika ka vie le lika ka baoba kufi papa Lutumba o le lika na vocal oui mokilinga na ebande kona kuti makambo lelo nga na koyema Banzela ya mokili te akamboka mboka moto na libongo na yera kokite tobotama na mokili moto na ngonga na ye moto na chance na ye na elungi na ye. Voilà bino mo comprendre wana bike wana artir ngo artir balobi artir penza artir mongo asepeli balobi Londres Paris dengue aza mystique a CP bino se retrouver telo moto moni papa Lutumba Simaro alobaki mkola kokufa kake ekobeta lelo pe to moni le jour wa no saki liwa na ye kake beta ki tongi to loba boy bino ba musicien boy yebaka na bino ke liwezo ya obe ndenge nini bon omoni batu mingi ba comprendre te musicien azana no omoni prophète nde ba prophétisaka na ba église ba musicien ba ndenge wana kutu dans la biso wa musicien ba niveau moko boye musicien tout le monde a musicien aza elima la phénomène to mona o ezoya Pepe Kala yema banze moneti ba Adamo a osilikoli ya mbuma eva mwana na ngai a obuki ya ngai kila na bakitani babino lonani pobolia na motoki nde bozuli futa article 15 mama débrouillez-vous pour vivre la vie mambo mingi suka ya makambo mwana mama opikaka motoki na yo tangisa olonga kozela te sala lokola balibane na barve omwete soto la nima lobanese voilà le bilma ngambali wate aloba babiloko ke période na kutu kinu loka pena la vie est belle Kinshasa la belle bato baye bateke passe rozala mais yema on déjà bien avant mais lelo bato comme okemba donc et c'est mukira bato bazwa pena mabanga pena banzela bato basani balia vraiment et donc balia pour ça la quand même bien donc na minute oyo aloba biloko na kala donc ba musicien ba prophète ça makasi ce que lobili kambi bomona ba ventile mais na sima et ya okokisa makaka to mona ki dernièrement papa Lutumba bakangi photo na papa na biso nani wa utokutika biso beni wa munga fula nani papa nani liolo
2 jours ya papa Lutumba kokufa 2 jours pe ye luyo alandi eza nini ba science na bango eza nini ba contrat ba ibani ba maison ou bien ndenge nini koyeba na ba maison te coïncider kaka liwa ndenge sala seke bango tu ba artiste ya minene donc vie liolo kanga côté na ye côté scripteur ko sala ba bikeko bani donc ya ba aventure te en tout cas to perdre pendant moi temps moke to perdre ba to belé na mboka ya makasi donc ça nzambe moko apesa pe azwaka mais bato na mona na monde ba art donc ba ba grand prophète na ndenge mokete de loko pena ya makasi pena nde yango na bato mingi ba mona on eti ba aventure siko pona yo a propos na yo ba ko kolela papa Lutumba baoba wapi tona place na biso lelo yo et comment na ebité ne ba comment ozwango comment place moko soki neni donc parler du peuple eza pona ba peuple place on la bibemende yango wana ya ba peuple place ba concert fo songa bino ba artiste boss ba pesa bino ba pesa bino zo non zote zo wana eza tozolo tanga parler du peuple n'habite français yango soki va changer système parler du peuple eza pona peuple maman etali pona peuple place wana ba concert fo songa wana ne bano beta makala bango tu fo songa wana day ya musicien fo ki na parler du peuple ba makamona bango ya ba gouvernement fo luka place bango ba okeno tonga sika ba keno sala bango pona papa Lutumba kaka ninga kufito etika la bongo ninga ne foza la rapé bongo etika la peka ndenge wana donc eza penza bongo foza la bongo merci na moni na ozota ouais vraiment na pesi ba dédicace na ngai na Emembungu et Gabin Manos mon producteur de Douline mon prêtre maman si c'est un producteur oui donc ba aventure ezate so na compte na téléphone mon ba concert à grave na Betty na ba papitex na ba tu ya grave na monde donc deux fois té dedans orchestre mukete donc na kata studio trop préparer ba bord numéro na nga téléphone so mtana besoin nzembo plus 243 82 077 plus 243 82 077 92 06 bozwanga moko en personne vraiment donc merci papa voilà balande émission mala laisse tozo koba kaka tozo tamola ben tambusa penza tomoni bande ko mibali awa tomoni bande ko mibali na moni ndeko na ngai awa oui bonjour nata mala laisse wa tozo lobela ka sujet ya papa Lutumba Simaro o atiki biso le baobaba bia za icône na musique congolaise okokoloba nini mpona ye nzembo nini yo olingaka oyo ayemba oyo esala yo ekota yo mpenza nzembo ebele aza grand icône na mboka na biso Congo papa Lutumba eza mpasi mpona biso bamusicien kokubisa moto moko boye ya monene alobe moko na kokufa kaki ekobeta eloko nde yango nga nazoloba bino bamusicien bozalaka dana boyebaka deyake elobi na kokufa na nga bien ba maison bokota kande sengaka ke ba bosalaka biloko moko boye ke na o comprendre te bo expliquer non balande émission ma l'aise ba yeba nando eloko wana mal à l'aise so yo sakana te mokili sama ya liloba makamnyo soto loba ke kokisaka pona yena nga mokili sama liba ngapna ko ba ke lobi no za pe na poto suka pe na kina ngona poto eza logique mo mutu chama ko loba te ke na obonga te se ko za mutu te za malobo to loba ke pa nzambe yango ekomisa so bige lobi okemi kili to ba nzambe kulaka de po maloba no ekokisami fo mona papa Lutumba moto a danger akufi na me les seuls musiciens akufa moni monument na eza batu musu bakufa na bango bakenda na bango dalenea les seuls musiciens akufi papa Lutumba moni monument na ye na lingwala wana peno sansike mutu akufi na ye mais veut dire quoi non na ebité to mona biso ba mise belé bakufa ba papa wemba basana bango pe ba idéologie na bango ba grand artiste na Congo na monde mais papa Lutumba tuka mutu veut dire quoi ya bando tambola pe na ba biloko mobo ndepe ki bonzambe pe le ka trop kibona yo moni ki bonzambe na vieux Jacques Mailanda musicien lobi pona ye liwa papa Lutumba moni ki bonzambe maître di caisse lutadi lobi nini mais tant mutu amoni ke ba age wana muta komi na ngo déchet bigeza dale bon ebele ba komi si ba age na te papa Lutumba kufi po akotaki abimi na ye aza pena laxi pena aza pena mwana nzambe nzamba zwi molimo na pe nini oyo yo tika yo na souvenir oyo ke lelo papa Lutumba aza te ko vana peno bi nzembo na résoudre papa Lutumba aza na ba nzembo tellement sala ebele apesa ba pauvre Madilu apesa ba pauvre Pepe Kale na belle sœur na bisombi ya belle aza na ba nzembo ebele
Maréali. Sala eloko yo bolingo, eloko yo matata motona linga kana alianga isani moko. Vedi kwa banzembo wana nakasona yo kyango na bona pena na bi nakosa mutu mabete. So na sali mutu mabe. Natela mutu poison na boma mutu lobenga pe na kufa na ngai. En tout cas via beta banzembo moko éducation. Abeta banzembo impolite abetiste. A gagné pena masse pena attaque biso ba musicien a fouli biso musique po bango dia si basala dia ba pion na bango si basala dia ba peja basala ba beto makambutu biso toyeka ko conclure likolo so ko conclure na biso sko tozo bebisa tozo bongisa te so to tala non sko mutu lokwa neti papa Lutumba tolongola mutu papa Lutumba apesa ba Carlito ba grand chant apesa ba Pepe Kale ba grand chant mal à l'aise oyebi moyen koloba kutu trop ya te biso ba mission tout to ana passe na motema parce que na lobi eloko moko elekeli ngai namoni nzembo moko na télévision ya Félix Oise quoi mais ne bandeli nango papa Lutumba embi alobi aloba moko boye merci Félix ndenge rendre nga hommage ayebaki déjà kokufa na ye ou bien ndenge ande kobela kaka bande tantôt plutôt te ve déjà na ndenge mabete oyebi d'état de santé avait déjà bien te mwana fallait a salé lo nzembo wana déjà erataka nango te Pepe Kalemba mabele mabele tobwakela kasoi mabele Patrick Mangasa bakokundanga na ye sanduku moko comprendre ayebaki pe mukolo akufa te eza malobo toyembaka eza parole malobo ya komi yango alobaki oyo akomi yango alobaki mutu otika parfait na mokili azate tout le monde akufa mwana kuto boti lelo lobi akufi mosali ba mato osali ba benga ngoni osombi bilamba osali mater obimise na maternité lobi be pechango ena pe lobi pa daina conseil yo ko pesa musicien o bazaki bazam na monde ba polémique po habito lela papa Lutumba wana za papa na respect nyons tout ata biso ba chroniqueuse be moi chemise moi pantalon tissu moi talon malgré na ko ratata mais jour na ko meka kaka po balobi et ça te que ko sala soki ndenge ni po lelo boto mukoma ko mona ba artiste ba kufa bi ba musicien comme place à tapage et comme place ya ba guerre na bango et lo roni yoko ko lo ba pona ba musicien et bon ngasko na ndenga conseil mal à l'aise na ndengo pesi pena c'est l'éducation wana za papa mukolo batu ba na ba tapage te toya to le laver Lutumba conseil na pesa mutu akufi yo bulete yo tikali yo tika pona libela yo poko kufa keba pe bembeno ba sala ngo pe tapage conseil na pesa ka ba mission to lingana to za bomoko esprit de rancune esprit de rando ezana ngona tina tebele basa ba rando ba weka na ba jibe basa ba rando monte ba revesa biso ba revese biso pena ba bige ba mo ba kolo idéologie ba yokani na bango siko biso to kota rando pona nini ekota pena ba chroniqueur na ba konna ba tout na ba journaliste mususu na poto avant na poto mazwane mukanda te me kofinga ba kofinga ba mal à l'aise na kisasa o senti ezate ka po moni poto legi ba tout poto ezana ngo parfait et si la nango te ndenge pa kende ndepe mal à l'aise okende ezana ngo te paradis et on que dans li polémique te côté na biso ba mission polémique te côté na bino ba journaliste ba chroniqueur ba ni ba ndenge zala kaka via mutu yana maboko nzambe mais eloka na beta c'était mal à l'aise et bemba papa Lutumba batu ba pena na éducation malamu bilata la tamabete ouais bilata la tamabete yo pona yo bakoki kolela papa Lutumba wapi ngapo na ngai na mona pa di peuple ya mukia parler du peuple ya mukia po batu baroya ba uta ba Europe ba uta ba Canada ba uta ba États-Unis ba uta ba Chine batu pena baroya parler du peuple za mukia toto yo lini wa ba stade Kamanyola il faut pas boire que pena ye agineza na martyr faut pas boire na martyr so ba kende na parler du peuple ya lokwa net ba bimisi ebembe mutakala bo ye pena ba ke pena sani pena batu ba obeta ndule eza siko tokufeli muta munene na mboka faut boka biso pe na martyr ba poser podium ba poser podium ba sponsor boye belete po ba sponsor ba comme belé ote papa Lutumba o mona songolo paka o plus non to boyi to na posaka podium ezala kaka bana okechas esili so babi wa boka ngona pa di peuple monte que place wana muke mal à l'aise et simbata mais ndeko moko alobi abi pa di peuple zaka pone yoka bien parler du peuple dengeza pona peuple balele wana yo lobi na stade martyr
toyebi te tokosuka ndenge nini te toboyi te eza nango makambo menga na kolinga martyr fo martyr pa di peuple ekota makambo bata banani ya babenga wana nani ba député il était comment tout ça il faut ba kene na martyr il faut bena ba kene na martyr moni biso to ba joueur ba beta kabali na martyr ba wera na ba joueur ba beta conseil na martyr mais pourquoi pas tokolela papa Lutumba na martyr. Voilà, balobi pourquoi pas tokolela la papa Lutumba na martyr. Ngana leli sou papa Lutumba na mabele. Moto na moto ke la moto en tout cas soso eleli soso ekolela ngoya o. En tout cas nzembu wana so na yoki on a raisonné pena papa Lutumba nzambe ayamba molimo na yo to utana mabele to kozonga na mabele moi dembo te et sala moi bien. Bon ngana natama la les attaque artiste mbembe bato belé botala ngana ba mikili émission no batala ngo formal à l'aise pour nous on a so révisé longi makasi ya bato musuba o révisé elongi bazo bima ba bima te c'est dire so sopé longi dia na mikili pour longi na ka proposer soin makasi kozana ba mal à l'aise bazaka mi balete ba ka moko mais na pesi bato tout na poto balinganga te bazo mbote na bango na pesi Richard Potts na fela na pesi Ami Dambala Ami Dambala ma copine chérie bambote belé Ami Dambala Shisha mabwana na biso ke moto a danger na kati ya Paris na pana pesi Shisha mabwana nga na pesi bobo la koko mobala mwindo éviter que besenga fs mingedi chunga zana kisasa azana kisasa wana producteur na nga yende ko produire pona betaki rumba mutu na embeli nsembo atindi na embongo te ngamona bimise na ba fond. Voilà en tout cas to komi to continuer ka papa na ko boka pe grand poète mère na ko boka mère grand poète mère na biso ke grand poète mère yaki o wabota pe na tamala le na Debs Trocadéro ba moto Debs à Trocadéro na Londres tala soko tali mwasi conteneur ekosa tala beauté elegi na ba conteneur. Voilà tozoko baka émission merci papa tozoko baka tozoko ba to moni pe papa awa bonjour papa. Bonjour maman Nangai. Lelo yo toza na day national na Congo na RDC na place nyos na monde entier oyebeki papa Lutumba Simaro nzembu nini oyo abeta oyo esepelisa yo. Ngai pona papa Lutumba bon nakolela te parce que liweza motu nyonso tu esengo nanga ezali parce que papa wana oyo asali na Congo aza musicien te aza prophète na art hein pour son alandi musique ya Congo majorité ya ba musiciens so ba congolais bazo ba mémoire na yende basale la kati lelo mais lokola baza ben grand mais tokoye ba bango na liwa ya pa Lutumba tous les musiciens congolais oyo aza leader ceux qui penda ebike yepa kokufa en tout cas faut balakisa elembo moko na kati ya moko na bango oyo azali baoba na bango etaki prophète papa Lutumba nga aza musicien te nga aza un simple mécanicien mais soko koti so de landi lisu ba bralima ba exine nyoso to esala ka boisson ceux qui batu mingi basombaka masanga eza pa kota na ba baso ba nostalgie ba fandi ya tena kiminda ko makele na ina na ba no ko musique wana formateur nango ye wana kofi donc ezali kambute ko ya ko beta tolo likambu ya ko bunda te ezali solo tata mwasi nanga ndengo fandi wana ndengo zo tambola bo tamboli pona pa Lutumba eza ba bien en congolais do ba fongola misu bala kisabiso ke nani akoza la leader ba leader ni ba kolanda leader oya kufana leader tramasi nzembu nini oyo papa Lutumba yemba oyo esepelisa yo bia wa pesa moto yemba esepelisa yo bon neti naza musicien te yemba ngona ndenga ngapele di mabele o mokolo bomba mai na yo ya miso okolela masumu na yo na boyi osi manga na nzoto maboko na yo matondi makila ya motema na ngai yo sokisi mama nakolela te nalobika koloba na musicien te en plus folo lorozo to bwa kaka na mai na hebite soki musicien na koyemba ngo na kati ya makambo wana na utola na ndeko obenite ndeko nanga moko utoleka wa bogar bo ependuleman azo bunda pe yakoma pe moko na kati masolango alobike papa wana za mutu lela ye na bas na baie du peuple te on est apona ba politicien olimbisa tozwa logique to lela papa na biso na martyr eza sika areza wana soko tali martyr na sima ngo mona ba sepe place basketball mais siko place wana ojibi wera beta wana e veneme le kana yo nanda yango bo lelo yeso to lelie wana e ko sala pe bien moko boyo sala ko la vite na imana ndi bazo beta wana do siko ba musicien so tout ba sala penda balanda te ko gouvernement mama gouvernement etali bango te ezali kamusiko koko na bango nda kufi bango na bambongo na makumisa ngo na leader ngo na zala ba mituka ngo na ba palais
bon balakisa ta mo exemple ya moke na place wana to monaka no leader na kufi donc souci nanga ne sengo nanga yango naza nango ponga pende aza na kodai nanga peut-être na lo banobu na bimna simano pe na kufi nanga bon quoi biso ebana te peut-être to ebana pete zamba kosunga kaka. Voilà, merci papa. na sepeli makasi mama. Voilà bino bozo yoka balobi chéri okendeke mala mongole o. Papa tomoni papa, bonjour papa langai. Ah ok papa za militaire batalaki na télévision te boyo kata banzembu oyo papa Lutumba Simaro sala c'est wana biso za bana mike chéri okendeke mala mongole o elaka okomelaka nga soki okomi photo tikelanga na libongo en tout cas wana za baoba tolela ina stade Kamanyola ezala na pays du peuple te ezala na zote en tout cas gouvernement to seng na bino en tout cas boye de biso po wana kufia za baoba tozo continuer ka be mission na biso tozo kende kaka voilà tozo ko bakaka na mission na biso en tout cas to moni suspect papa awa tozo poussa na vraiment bonjour papa maman lelo tozo lobela kaka eza sujet ya papa Lutumba Simaro oyo toyebaki oyo aza monument baoba na biso aza lisusu te eloko nini oyo nzembu nini oyo okoki ko raisonner papa Lutumba raisonner papa trop na nzembu ya trahison nzembu ya trahison na lingango makasi yo na raisonner trop père lelo tomoni papa Lutumba Simaro aza lisusu te akufi mais alobaki na eloko moko mokolo kokufa kake ekobeta tomoni mpe mokolo ka papa Lutumba akufaki kake ebeti toyeba bayebaka liwa na bango bien bamezo bakotaka nde esalaka ke bayeba makambo wana obia ndeni bon eza nango kaka neti kaka moto mpe alobaka ke eyaka neti yo mpo kolobaka ke jour na okufa mbula ebeta sala pe ke nzambe ayoki maloba na yo pa kokisi yango eza nango te yo kisi yo nini te ena ka moto alobaki nzambe ayokaki akokisi maloba na yo c'est tout lelo tomoni na eloko nga ezokamusa nga nalandaki papa président Félix Wazekwa na ebandela nzembu na ye papa Lutumba Simaro alobi Félix Wazekwa merci na ndenge o rendre nga hommage place wana azomona ngo pena clarté pourquoi atako soki kaka nzambe mutu maloba tolobaka ekokisamaka na wana pe wa ayembaki wana yebaki kaka yezaka pe nzambe to eza eloko moko boye hommage wana eza lokona na sorte que papa mona idée yaki akoli akomokene déjà presque na fin ya vie na ye Wazeko se permetaki ayembela papa moi chant yango papa asengaki yango ezaki lokola hommage moko barandaki papa okapa ezalaki ti peut-être un jour que papa soka kufi lokwa ekozwa peut-être tante ya oyembele lisusu eza lokwa nzembo ya suka oyo papa yoki na temps oyo azana na bon moiti nzamba obenda ye yango wana papa alobaki na ndenge ya hommage. Voilà en tout cas pour yo étant que jeune bakoki kolela papa Lutumba wapi nga vumeta que jeune papa Lutumba za icône na musique congolaise papa Lutumba za grand na musique congolaise et ça la biso bien sûr tout le monde baleli papa ta na parler du peuple de balela ba papa wemba ndenge balela ba taminene nyonso ya Congo quoi wa kufi aza lokola papa na bango nyonso ye mais il faut valeur ko leka bango tout ya lokwa papa kufi na ndako taka so papa kufi na ndako de balela papa il faut to lela ma papa Lutumba wana papa na biso ma icône ya musique congolaise on comprend so lelo bango lelo bazalo lelo de baza c'est grâce à papa wana wa ebele bazana babeta pe banzembo papa wana ebele bazana bafula ma grâce ya papa wana c'est que faut to lela papa manette na parler du peuple to piango ma valeur na grandeur wana ma ya kombo na ye sentiment na ngame senga na senga mana gouvernement soki ba bimisa mbongo ba bimisa mbongo ezala ebele balela papa parce que tolinga na 24 ans na côté kekone ezala ka côté bacha mutu na ye na moni ba katafa ba singa pe ba vanda wana esalinga pe ka bien mais balela ma papa na parler du peuple ezala malo kwa mo événement moko boyo quoi de basalela ba papa yemba ba événement lelo pe papa munsusu akufi lisusu to bala lelo papa kuluta akufi ba papa ba balo kwa ba papa leki parce que le papa kuluta kufi c'est que faut les kebembe ya papa leki na événement lo on kana osenga na gouvernement na biso yango wana bachama ba moyen balela ma papa denge balela ka papa lo ka to senga président Félix Chilomba kutaki mbongo na nini te bongo sikoyo mbongo zolo baba bimisa wana euta so wapi papa Chilomba sa nini akutaki mbongo te balobi président zaiki wana mbongo te silaki yo zolo ba gouvernement bimisa mbongo wana euta na poche ya ba musicien bende
Ah, papa Lutumba Félix Tshisekedi aloba bakuti mbongo te ndeni. Bakuti mbongo te même babali Amida. Amida babali na mbongo mboka. Kasi de babali ki babinisa ki mbongo pona makamba bamida. Babimisa pe mbongo pona makamba papa Wemba. Voilà tout le monde lelo a de papa mi balé ba icône mi balé ya mboka bakufi papa liolo o to monaki avant liwa papa Lutumba kangisa ki photo et ko considérer que bango mi balé pa kufi deux jours ilandani ezani bala sika grandeur ba icône na bango ezaka bo liwa eza makambo ya papa ya Nzambe ya denzamba préfère ki bali wana bango ki ya okufa mutali boso ya okufa mutami balé ava bango mi balé bakufa bango mi balé ba ozwa ma photo wanyo seze na na programme ya Nzambe ezaka makukisa ya Nzambe nezo kokisa manga denzamba tracer chemin na ye yango nezo kokisa ma yango wana kaka kwa conseil yo pesa ba musicien o ba roya kolela papa Lutumba conseil yo ko pesa bango po to mona lelo o mona ba yena matanga ko mola kisa ba griffe papa Lutumba zakine muta makambo wana te akine muta polémique te o na ba yo kanaka te awa ko pesa muninga mbota boy yo conseil ni tant que kinois tant que mutu o elandela ka pe makambo musique conseil yo ko pesa bango conseil na pesa bango zaka moko ba yana pe na matanga papa Lutumba muta pe agi musicien aloko le seul musicien ko fina ranki na mutu te wa mutu monta olika na TV o papa Lutumba botolanga mwasi papa Lutumba botolanga musicien azana eti soki ba ya kolela papa denge balela papa soki ba yo lela papa ba rankine ezalaka te entre bana na minute on faut besoin no ba rankine na bino wa mbalango bo tshongo na ba poche na bino oleli papa soki bo continue ba buzo ba bino bo continue ngo après day ya papa mais wana za musicien munene ya Congo na osenga mwana ba musicien to sala biso tu ba ngo tu ba sala ini balela ma papa ndenge balela papa soki yo solola na muninga te zwa rankine obomba ngo na poche soki omoni ke ngana muninga na to pesa na mbote te soki oya ko pesa mbote te ko pesa pe mbote te me ko ya ngona na idéologie te ya rankine to mona ke te ye na ye basola te papa mba japonais te papa mba za muta ba momi te papa mba te papa Lutumba za japonais te papa Lutumba za muta ba momi te papa Lutumba botola mutu moko te musicien mutu moko olika na TV nga papa Lutumba salanga fo azana eti biso tutu yebi papa Lutumba za mutu moko akufi na ndenge moko ya logique Nzambe abatelier akokisi ba aja minene akufi conseil ka ezaka moko ke ba ya en paix to le la papa ma ndenge balela papa to sela moi ki ba ba sela ki ba mikolo na bango na surtout lande ba histoire ya ba musicien nyonso bakufa na Congo mutu akokisi ba age wana na ebite soki na bosani et na mona ezaka ye mo papa Lutumba wa kufa ba 82 po to moni papa Luamba kufaka na ebite ngambo se wana zaki mwana muke ba age mwa muke mais mutu ake amemi mwa likolo eza mwa papa Lutumba simaro papa Lutumba simaro kasi po mona ke papa moko atambolaki na logique moko azaki na problème na mutu te azaki na faire na mutu te mutu mota koloba moni mutu atambolaka na logique Nzamba batelaka ye oh moni bazo kufa fa soko landi ba vie na ba musicien belo ba kufi avant o comprendre que ye azaki muta ba polémique azaki na ba guerre na bo mote ba papa mba baliwana bango ba vérité monsieur bimi azaki na ba guerre na mutu boye talaka papa mba kufa mais atika concile kofia ya matanga na yete pourquoi parce que bazaki na bato ba ranki so papa Lutumba gini muta ba ranki ndaki mutu mo azaki motema pepele azaki na problème na musicien congolais mongote azaki problème na mutu mote ya gouvernement ya Congo yongo moni Nzambe abateli tina ajuana ya kota kine polémique te ya gouvernement de miso yaka aweleng ne pe poste te awela poste te asalaki to de tout monde batu musu bazaki wala ya zanga mutakabila te ya sakina makambo wana te ya tamusaki fine normal Nzambe pa ekopambola ye ayo soma ba mapango na ye na ba relation na ninga musique ya moni Nzambe apamboli ba wana so bakufa ki avant na bagide ya batu mo boye bakota ki makambo il fallait pas bakota balongwaki na hors musique ba misu bakomaki ba politicien za musicien atata politicien on moni liwe landa ba mais papa Lutumba c'est normal Nzambe fa batele kaka c'est normal Nzambe me fa batele pas za motema pio pepele amma pembe na biki na minute esika za na biki Nzambe batela molimo na ye na bi peke de na vandive maboye na ba mise ba kufa ya mokili de to benga bango za parmi peut-être premier ou bien deuxième on reçoit grâce à Kota Lola on a eu mtolobi na lobi on a nini mutu nyoso akana mabe na ye mutu tu azaka na mabe mutu amu santo azate mais na ndenge maya papa Lutumba surtout bando tala ma musique ko bana bandeli ti ninga kufi bon na habite miseni na koleka na TV alobi papa Lutumba asalanga mabe papa Lutumba botolonga mwasi papa Lutumba botolonga musicien papa Lutumba finganga na habite na ndimi pete merci sikoyo non na monate merci Toti merci maman
Voilà, balandi émission mal à l'aise bino mo boyo kindenge bana kini ba PCL balobi papa Lutumba balelaye na misusu balobi stade Kamanyola, misusu balobi na RTNC, misusu balobi na Palais du Peuple, donc bino mo bozawana boyoki ba vérité na ba souvenir bato ba yembi banzembo bino mo boyoki en tout cas ngape na kusenga en tout cas gouvernement papa Lutumba za baoba aza koko na biso neti nga aza pena koko po akozala akobota mama nanga donc aza koko nanga vraiment tolela papa Lutumba ndenge sengeli ndenge tolelaki ba papa Wemba ndenge tolelaki ba Marie Misamu ndenge tolelaki bato belé pas de polémique sur le monde ke boyoka na raté na mutu oyo en tout cas polémique na otiango na pochi kolinga te oyo ko sala minene papa Lutumba zaki japonais te papa Lutumba zalaki mutu oyo ya ba guerre te papa Lutumba zaki mutu abotola bato micro te en tout cas ba musicien bo mekana ko tia polémique na part boya tolela papa bolaksapena bolingo wana po ese bato belé boza wana papa Lutumba pesa bino ba nzembu papa Lutumba a betela bino ba makambo ebele asala makambo ebele papa Lutumba wana donc en tout cas boya pena tolela papa Lutumba na boboto nyonso tolele pena ndenge sengeli to pesa e valeur na ye ndenge sengeli take en tout cas et que ça la bien to comme nous vraiment na sous émission na pesi bambote na ngai e pa ya baye nyonso balingaka nga ati mongo ay balobi ye penza kwenda vutuka Londres France donc ya kolobeza te les chouchous ay balobi les chouchous et moko ayebi maître Dike Silutedi là vient nga joli kusala motema ya simini kusala joli kusala mutu montre donc bambote belé vie joli kusala na pesi bambote na ngai ebele pa ya bela de Londres mais yemoko balobi wana so na boki te ça bien te bobo la coco ve Jacques Maelanda ozaka muta remplacer azate malgré tembe yo moko yebi aussi sango bambote belé pa ya bainus balingaka na ta mal à l'aise na mino ya yeyo Abou Ramani mon vieux bambote belé Abou Ramani en tout cas to komi na sous émission penza donc na profiter la pesi bambote o te ça bien te mon boss c'est Ricky di Benz motema ya mama Jolie di Benz mama nguli pomme verte maman ayebi ko solola maman alinganga zala mato ipolele te kingo polete en tout cas merci vraiment maman na ba cadeau en tout cas nazolemba ba cadeau vraiment maman nzamba pambola yo baksebele to comme à la prochaine émission numéro ya ngwana obengi sala bien.